Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez très bien. Bonne journée, bonne année à Sika 2025, ils ont bien. Et puis ce peut bien par la grâce de Dieu. Donc voilà, comme Bobby Kiba ne fait pas la classe bientôt. Et dans la jeune fille, on a remarqué que fête qui na wana ba suki na bango kaya kala wana parce que nazaki vraiment na mood wana te quoi ya ça ça ba suki et tout. Donc voilà, mais ba opposons la classe mutu salité te na sala qui vraiment fort yo banda d'abord na yaya il faut banda d'abord na ya puis akenda la classe na biki là na sokola ki suki na biki na chez sango après na kanga mèche parce que senga ki na sali mèche ya couleur ya milai. Donc voilà, on a chez sango seulement pour que et comme lisse et ça facile tango nazo kanga yango alelalela te bobika bana soko zo simba e moto attention zo sala pasité a rosala ka ke non loko zo sala pasi attention sala ke non nazo sala pasité mais ya kolela ka ke sala pasi de lo nakoma ko sala avant que na kanga bango suki na ko sango comme ça comme lisse pour na edenga tango nazo tracer banzela ezala ngai facile pour na bango pour ke ba lela te. Voilà ma belle, comme vous m'avez su qu'il y a ici dans les sangs comme ça. Donc on a tiré quelques minutes à sakana avant que na kende ko sala suki après quelques minutes. Donc voilà, on a esco ko bande suki déjà na bongo saki suki on a sala les ali suki à expression. Donc ils ont la couleur il y a mauve na noir mélangé. Il y a la couleur il y a rose na bi maman. Toi même pas na été hein, aucune des pays classe na couleur à rose à taille comme la flatte qui est dans les couleurs il y a mauve parce que c'est vraiment mauve à ma casité et suki nazo kanga na kanga ngo minene na lunga tena kanga ngo miki parce que non c'est la kaka paquet moko ya expression ngana lingate mo na suki za libele na mutu déjà boyebi na lingate so non ça la mo na muki suki et tunda na mutu na mona azala bien et ozala bien te aza mo na muki ça la kaka kitoko te moi j'aime pas donc a préféré que na c'est la kaka paquet moko et non ça la suki na minene pour que mesh na nga wana ya paquet moko ekoka et mesh na nga na kati yango 3 fois. Voilà ma belle, comme Monique suki nanga vraiment lisse, vraiment facile. Donc moi naza à l'aise, nga pe nazo kanga suki nanga naza pe à l'aise. Donc voilà, on a commis les bosso.
kia wa sepeli ke suki komi ko sila eloko na sala ka liboso comme boyebi na sala ka wax et daka pour que suki nanga ebima vraiment ya professionnel. OK, donc suki nanga ebima vraiment ya sika et daka nga donc pour na zaka vraiment mukangi suki te, mais avec les enfants na ye ko la rapport dans na choix te na manda kanga bango ba na zéro tu le ngam na kanga bango ka suki na choix te donc na sala ka wax wana po wax e benda vraiment suki e benda mbunzu et dakisa ke suki oyo eza suki ya sika. Donc voilà, suki na se comme vraiment na suka comme bozo monana et donc on a ça la so na kangi après na bendi pour que suki nanga ebima lisse après na ko kata ba bana mike wana ko bima bimana na kati yango après to ko suki na biso na mai ya moto. OK, on regardez des suki o ebimi vraiment simple mais c'est propre, c'est joli. Donc ngana linga suki ya mona la comme ça. Donc voilà, après ko tia on a mai ya moto na ko la sabino ndenge sili vraiment joli qui a sepelaki et que lisa pas tellement qu'on a pour mona suki ne bobeta suki ne carré pour to kangi next aza next na liste ya rosala suki. Donc voilà, donc na sepelaki boye to mona ozo en classe mon to bimi propre et mon pas sepel na mulai na ngomi kolo oh il monda comment ko senga ba midela suki tika ba les belles dames. Donc voilà, wana na sisi ko sala suki comme biki to zaki na vacances bana bazaki na bandaku et babilamba salité vraiment et comme kinga na ndako na biki journée ozaka journée nanga ya kosokola bilamba wana zotia ozali vanish. Donc vanish na sala kango so no sala bilamba ya pembe. OK, et là na zotia oyo ezali savon mbuma nga toujours ko sala savon mbuma pour savon mbuma atika ka couleur na bilamba te abebisaka batisse bilamba te et là non c'est la Ariel. OK, donc voilà le tchaka ngo 5 et non c'est la sema bilamba ya pembe. Donc bilamba pembe na sansa ba couleur msuste na sala kaka pembe na ocha nyonso o ezali pembe nde na kocha na machine. Après na koya kocha oyo ezali ans eza bien pona eza lokola comme no bleach, yeah eza lokola bleach donc pona kolongola ba couleur nyonso o ekangami ya makasi na lamba na yo. Après na koya kocha pe ozali savon na biso oza ya parfum pour na kocha sema odeur ya kitoko na bilamba. Loko na sali na longolo bilamba nanga ona sokola ki dona ngumbi yango na ki ochengo esika moko to na makasa ko repasser na ko repasser mais pour na siko na ngumbi yango d'abord comme ça na ki ochengo kuna place na tiaka yango. Après là na tiki singa nanga na tandela ka bilamba na tiki yango na pour que na tanda bilamba nanga ya pembe et là comme vous moni ki kilisa za ki toujours koto na ngai azaki vraiment na posa ko lia yoka kinzala na biki OK na salela déjeuner na alia après na continuer musala nanga parce que so azolanda nanga sima bona ko sa musala te. Donc wana na osalele maki na salele maki moko et na salele pena lipa moko na ochele kilisa kuma kolia moko na kuma osala maki alia moko oui et ba batikele ka commentaire que la rose kolisa so kilisia te tika alia ka moko oui na ngami kolisa epo na mona sumo na olia moko na mona lokwa mona otunda mingi to sakana biloko ya mona zala er mona pesi moko moko ngamoko na liese pour santé zalaka ka bobika biso ba mama ne to liesa ka vraiment yeah. Mais Kélicia a comment peut coller moko déjeuner na mais elle a toujours un portable wana azotalaka et azolia en regardant en mangeant. Donc voilà, mais Kélicia comment coller avant d'arrêter par les soins si peu coller à quoi na basali na cuisine à quoi pe na nyoso so kameli peji à cause on ça peut couper na cuisine à boka ka jamais na c'est alors vraiment mon moko propre. OK.
Voilà ma belle, on a zongi ce na cuisine pour entendre encore blamba langa on a sokola ki ya pembe na linga mingi nzete oyo on attendait la blamba langa na zongo na aki ya ma belle modèle buka ni na kenda ki aki na bosa ni kozwa on a ki aki na bosa ni kozwa on a pas tout on passe on kende aki ya et donc le bosso ezalanga kana mutu ezaka nzete nanga attendait la blamba na sumba ki moko na Amazon on ezaka pour entendre ka 8 bilamba maximum 10 bilamba ma belle asela ngotenga oh na stand bilamba ya mwana moko ya bébé ninga nzete parce que écoute bilamba belé etandaka vraiment bilamba vraiment comme bozomona na linga bonenga te ba o miki wana on a joué na akia donc voilà on a kilisia sisi kolia bomoni ayena sani na ye abia silisi malia kilipate aleki ka o ezali maki alibinanga ka silisi après on a kosisa kotanda bilamba na ngai ayepe kilisia zozungusela nga bloko nyonso atika komanda kune peto OK wana betelaki maboko bravo donc voilà on a na psychologie donc na PCJ pour le cas où tu colia à mélanger à qui on peut dans salon comme bomoni le cas où tu as la biloko na ainko ratété après que zongela biso suna kopo ay ça ce qui asilisi donc voilà pour na na comme ko pense ba biloko na biso armoire ba na armoire ezaki na moi poussière ke bana basala ki avant ki ba kende classe bika mon ba secret ko ya kaito et tout donc voilà bisanga ngamoko na yebi makambo Yesu salelanga azozela te yawe bato bayebisanga ngamoko na yebi makambo Yesu salelanga. Voilà ma belle wana na tikonika micro na ngai parce que qui arabia Kylian mon kasalela qui a pris ça qui a moi bloco et na mona qui comment qui salité donc voilà on a nani qui ngo ma belle c'est vraiment important dans le bas toujours na biso ba mama micron et loko to ça la ka chaque jour na banda na biso toza na bana il faut toza la kasir que ma crève na biso ezali bien donc micro na biso zaka bien nettoyer sani nango zalaka bien parce que eze loko o ebimaka pe maladie na nzoto ceux qui ezape salité donc ba micro ne komi biso ba salité na ndako faut ko bongisa ba frigo komi biso ba salité na ndako il faut ko bongisa faut ko nettoyer ma belle cause la te bat ba na ndako na pona osokola micro na yo bien osokola sani ya micro na yo ça la vraiment kitoko te to bongisa eza important parce que micro na ndezaka salité bongo utiliser kango pona bana ou ko maladie ya monene o yo moko ko regretter vie mobimbe voilà après ko sokola micro na ngai ko pangusango après wana na kwa ko longola basani o mike ezalaka ki avant bana ba kindi classe ba utiliser ka yango nde na ko salela donc comme na bipo na micro na biso mama to bongisa vraiment kotwana parce que ba micro ne belé eza biso salité na banda ku so moni ke micro no sokola ngo tela lisusu te ma belle bimisa 30 livres 40 livres 50 livres somba micro mususu ya sika kotisa na kati ya ndako wana bwaka OK donc voilà wana na longo basali nanga et na sokola ba kopo oya Kelisia parce que Kelisia tile lo mela kaka miliki oui na pesa ke miliki ma belle pardon tika mwana ngaza mwa suka Yesu asalelanga ngai moko na yaba na yebi ngai moko na yebi makambo Yesu asalelanga. Voilà ma belle, on est encore dans ma machine pour nous chasser blamba ya mwindo. I know ma belle, avec les enfants. On est pas qui na vacances, ma belle, laisse tomber. Blamba c'est comment qui biso salité. Ah donc là on a ba vraiment qui zaka pona ngai. Ya ko sokola blamba ya kolongola blamba nyonso ya bana oyo comment qui salité ya ko repasser. Vidéo pe aux apps pour ko repasser ko ya bientôt. J'espère que vidéo oyo encourager moi maman encore poser na poussa ko sala mozaki peut-être lazy, fatigué. Donc voilà, toi on a choisi ma belle tout ça la peut le repasser ça quand on a hiver au sokola blamba boye ko umela pour que ekauka pardon bobo sanate ko zala abonner ko aimer ko partager vidéo pourquoi pas ko sala ngai bien makasi vidéo auto soki na bino awa bisous bye.